Mbote mbote bandeko nyonso oyo nasali eza deuxième vidéo numéro 2 ya vidéo numéro 1 ekati briske na éviter bon ngam na finaki pa erreur nga na tamo stop moke nzoka nde na kati on tellement na lobby ebele déjà na tiango wana na tiango numéro 1 oyo eza numéro 2 donc oyo tala numéro 2 oyo tala pe numéro 1 na expliquer tozolobela mamba ba r ya prière na lobby déjà belé kuna na koti donc nazosala video oyo pona koyebisa bandeko ke bit nango makasi ezali ke ba r ya ba prière oyo biso toyebi oyo tolobaka 9 12 donc faut ko bandaka prière avant bandaka prière na yo avant r wana ekutaka na prière po leri monde ya spiritualité et travaillaka po bapesa o maladie batwakelo mauvais sort basalo mabe moko basalaka yango na ba heure de pointe wana donc bakosala réunion na bango soit na 15 juste bayokani na 15 juste na bayokani ke basala o mabe na 15 juste bayokani ke basala o mabe basali tolobaka ndeti na minuit basali programme ke basala o mabe mais organiser ndenge ekokomela yango bakosala yango il faut ekomela yo na 6 heures ozomona ekomela yo na 6 heures bakoexécuter yango par exemple na 6 heures ou bien bakoexécuter yango na 12 heures donc bongo yango moni ke biso pe nzambe na mayele oyo azopia biso to comprendre yango nga na comprendre yango par rapport makambo oyo ezokomela nga na vie par rapport makambo oyo ezokomela nga nde na ko comprendre ke eza ndenge wana ya liboso ndenge na expliquer bino pe déjà ke nzambe ndenge alobaki na biso tobondelaka na 21 ayebaki ke na 21 wana bakosala likambo boya mabe mais biso tokoti na prière na 21 juste de 10 minutes 21 10 minutes donc et atteindra ki biso mabe wana bitumbana ekomelaki biso po tokotaki prière na retard donc faut kokota avant heure wana ekuta na prière na ozongela tema mambo na lobi bolanda na première vidéo bolanda na première vidéo nde boko comprendre pourquoi nazoloba makambo oyo nde esika sikoyo nakomaki place kuna na suki na banda video place na suki kuna na suki nde na expliquer bino ndenge bademon milimo mabe babiloko ebele babwakelaka biso ekotela biso na lokolo oyo ya droite ekota na lokolo ya droite pembe na cheville omati mwa muke wana avant koma na genou mais na se penda pembe na cheville penda place wana donc ekotelaka mingi place wana nde nazo ko expliquer ke l'air nakomaki l'air na nesi bino ke nazaki koswana mutu na téléphone nde mbamona moni eloko ekotinga na sentir na moni te na sentir eloko ekotinga na lokolo ebandi koningana le ebandi koningana nde nakataki mutu wana na téléphone po téléphone pe eza moyen o mongu na travaillaka po na connexion spirituelle na connexion ka ndenge olobi alobo andi kosola na masolo wana pe akotisi eloko na ye bato mosusu to bazoinitie banka na telefone obengi mutu bosolaka ma mosusu initiation ezoleka wana na connexion wana yo mpe oyebi te yango futa obondelaka makasi nde ekosala ke le na ekomona bongo nakataki mutu nazali nde na telefone ebisi natiki yo pardon nazwi urgence mombambambambam nde natikaki ye donc nabandaki yango na numéro 1 donc yo olandi numéro 1 te ocomprendre te nayebi te landa numéro 1 mpo ocomprendre oyo okokata kutu oyo oke na numéro 1 bongo ozongela oyo nsima so olandi na numéro 1 te nde mbala moko nde yango na nalobake le nasalaki bongo mbala mo na kati mutu azalaki na nga na telefone bamona bandisi koko bimisa yango na autorité na kombo na Yesu Masiya pe na nguya Molimo Santu bima soko oza eloko nini ekotinga soki demo so eloko nini ekotinga na nzoto nazobimiso bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu pe na nguya Molimo Santu bima nazobimisa ye azoninganaka makasi papa osandisi mwa kokima nazwa mai na invoka makila na Yesu mokola liboso wana nazwa mai na invoka makila na Yesu na invoke makila na Yesu na mai wana
na sopeli mai wana mokwa liboso esala bongo do na bongisi nde papa nde na banda kuna nde na lobeli mokwa liboso nazwa mai na tia na invoke makila na yesu masia na suko lokolo ebimi mais eleki ka jour mo mokwa mibale mutu mosusu sabengi nga to bandusola na mutu wana eloko so ekoti ngai na comprendre ki on te bato mpe bayebani nayebi mpe bango baza na misala mabe te nayebi te eza nini mais mutu mosusu abenga na osola na eloko so ekoti nga eleka mwa mikolo ndini eloko ekoti nga le na ndosola na ndeko mosusu wana na osola siko na ndeko eloko ekoti nga lisusu natiki yesu nasali meme likambo natie mai makila na yesu masia bima ezobima te nde naketi na huile d'onction nazwi mafuta na bondeli na mafuta leka na pakola mafuta akimi angasala mata likolo kota ya mopende na landi ebima na pakola mafuta apakiti aye kota geno atamboli na lokola ke kota mosapi monene ya lipu naye komona aye kobima donc voilà donc elo na ye naloba nini donc lokola nga fo yala ezalaki boye eloko wana baprogramaki yango deja na ba 15 heures soki ezalaki 17 heures donc baprogramaki yango deja na ba 15 heures ke batindi yango deja basali deja makambo nyonso babongisi nde na bango basalaka biso toyebi te basali deja ke fo ekota na nzela na ye si basali yango deja lokwa mpe ekutai nga na priere te balongi deja ezozanga kasi ko connexion moko mpo eloko wana ezekite esalama nde esika le nazwi connexion na telefone nde eyaki siko kokota mais soki nabondelaki na ngai na 15 ejise ekuta nga deya nasengai bolimbisi na ngai eloko wana elingaki ekota te nasi bocomprendre engai ekota te balinga basala nyonso papa engai ekota te mpo le bango bande kotindela ngai yango nga nazalaki deja sembo na miso ya nzambe nazalaki deja kobondela ekutaki nga deja na priere nzambe makambo naloba monguna etumataka ye asalaka bakalkile makasi mpo luka azwanga me nzambe aza kolo bakalkile lokwa ye abimisi sekele na ye boye ezalaka boye ezala boye oke biso tokenda na ye boye le bango balinga bakenda nga bongo nzambe eza te kali papa abongisi nzambe te asukisa nzambe kimbangu pardon ok nde mbala moko bandeko na ngai nasali bongo nde esika nayaki komona nde boye siko makambo nauti komona oyo mpe nasali video mpona explike bino si na comprendre yango ke fu tokotaka priere avant heure ya priere pourquoi fu tokotaka avant heure ya priere mpona nini mpo le basalaka biso mabe ezalaka na lere wana ezalaka na heure wana nde mutu basalaka biso mabe sikoyo yango wana esengaka ke mabe wana bakutaka biso toza sembo ata omoni ata na bapense na biso tosumukaka tobima na présence ya nzambe bakuta biso tozosambela si tosengi deya bolimbisi mpo lia yo bandi na kosambela osengi na bolimbisi te ozaka na baakisation bazaka na porte oyo bakoki kokotela yango moni nalobi ke fu tosalaka effort tobandaka priere na biso avant heure ya priere avant heure ya priere sikoyo problème eza nini oyo nakoki koexplike heure nyonso te chaque jour te balokaka biso bandeko na nga chaque jour te balokaka biso na oyebisa o mpo ekutaka bango koloka mutu kopumbwe na bango kutuka bapumbwe babima esenga bango baessence ekutaka bango do yango balokaka biso heure nyonso tu te heure nyonso tu te bapumbwaka basalelo bareunion te heure nyonso tu te ozomona yango na ye nalobake leri okozala mpe 15 heures ebeti obondeli na yo te 18 heures ebeti mpe obondeli te 12 heures mpe obondeli na yo te ezaka yo moko moto ozokitisa nguya na yo me ataki moko eza nango te ataki moko eza nango te esala mpe mabe te ata obondeli no te okosa mpe une semaine batake na bango yo te obondela no mpe te ataki eza nango te me yo nde moto ozokitisa nguya na yo do tobondelaka mpe ezomatisa biso nguya na biso ozomatisa mpe nguya na yo yango okobondela na yo mpe nde bamosusu amona do
ngai nazaka libre mingi ba 22h to 23h okobunda no pe na air wana ozomatisaka nguya no eza pe bien eza mabete mais soki na ba air oyo tolobelaka wana papo na nga mama de nde na comprendre po air wana nde batakaka biso yango omona air moko oza na ba oza neti na ba 14 boye Saint-Esprit azotinda obondela déjà azoloka apele oke air wana ekuta o na prière ozomona des fois air moko nza batinda biso tobondela po ye nde aza na mposa solola na yo ozomona ye nde aza na mposa asolola no yango azotinda mpe obondela ezalaka mpe ndenge wana donc okoti mpe na prière lere nyonso ozosenti présence ya Saint-Esprit okoti mpe na prière po nzambe ta mosusu moto aza na mposa na yo eza nango te monguna me nzambe moto aza na mposa asolola na yo aza na mposa azwa temps moko ya intimité na yo asolola na yo me na boye kaka esimba te po fo omipetola ozala peto nde ozobondela nde azwi occasion ya kosolola na yo ata lere tokota wana na ba aire ya prière oyo nzambe apesa biso lere tozobondela wana soki mpe banguna bakoatake yo te eza bien mpo yo moko ozomatisa puissance na yo epuis présence ya nzambe akope kotala biso likambo bado biloko ya bongo donc yango na naloba ke nde toza boye okoki kozala obondeli na minuit ti 5h na bandaki on déjà kuna minuit ti 5h eza bien omatisi puissance na yo omati puissance na yo mais le baya koatake yo le baosala eloko mo mpo na yo na 3h ekozwa yo malgré oza na puissance makasi ekozwa mpo air wana ekuti yo mpo apartir ka le yo olali wana monguna akoki mpe kotia yo eloko moko ya mabe asuye yo oyomona te pardon okoki yo moko bapense na yo mpo akoki kosala yo mabe moko te mpo na temps wana yo ozalaki vraiment na présence ya nzambe akosala yo eloko moko te soki asali yo mabe seka misalelaki yango avant ozomona mais penser na yo moko ekopense ebimisaki yo mpe na mwa présence ya nzambe malgré nguya eza nango mais na pense na yo yango ezosalaki na 3h ozala susu omipetola su na 3h wana mpo le bakoluka koatake yo bakuta oza sembo bakokoka te eloko moko te ekoka kokota yo mpo oza na yo sembo ozomona oza na présence ya nzambe oetufe ata présence ya nzambe moke te nasi bokokomprendre nde yango nalobaki bongo donc ya liboso na makambo na olobela awa po video eke mlai te po wana deya nazwi bino deya nayebi te so inéditable ya 50 minutes je crois donc biso bana nzambe mpo na nini fo tobandaka prière avant heure po ya liboso nayebisi bino ke nzambe alobaki 21h ayebaki ke tosambelaka 22h ati 21h po yebi ke batakaka biso na 21h bataka biso na 21h mpo nga periode na komi kosambela 22h na 22h na peso na sambeli nzambe banda kotalisa nga makambo makasi ozomona mais lere ekomi na temps bitumba moko eyela o na 21h nde nzambe akozongisa nga abi 22h te 21h nde donc voilà eza pe ndenge wana nayebi te soki nabangisi pourquoi batia 22h donc nzambe kaye moko ayebi nde sikoyo oyo nga na oyebetela bino ezalaki o musuku na selon video mususu ma mususu na ote komona oyo ezalaka oposa toilette na air à prière posa toilette eza mabe kaka air à prière ninge koka yo na posa toilette te na keno toilette pona na se soulager bien na se soulager pona na ya kosala prière ekolekisa air eza manevre monguna ngasi na comprendre ngaso esalinga lelo lobi okuna na komotelemela ngo mpona nini bandaka nazali na posa toilette te kaka le air appuyé ningi koketikeli 5 minutes nga na komoyoka boye likambo nini ozomona manevre moko monguna ezoya wana na obetela bino eza témoignage mobimba makambo namonaki na makambo wana siko oyo nazolobake nayebi te soki boremakaka yango soit réveil na yo sonné mpo oprie mais okokolamuka te mwa kilo moko ezoya okolamuka te ndeko na nga eza kaka normal te ke pongi te monguna moto azokende na yo azotia yo bongo azokotia yo pongi mpo ero ya ninga asala yo mabe ozala na nini nalobi yango ke basala biso mabe mikolo nyonso te babungisa biso mikolo nyonso te chaque heure te yango omona ke okozala sikoyo ndenge nini nakoloba mutu mosusu asambelaka makasi na minuit asambeli 3h asambeli me na moi asambelaka te baotake yo na moi
pona butu ba kozote 21 osambeli minuit osambeli 3h osambeli na moi osambela te ba kotake na moi so ba bwa kilo mauvais so ba sala na moi bazana ba 15h bazana 18h bazana 12h bazana na 9h ba sala ngo ba l'air wana ozomona yango siko biso tozalaka mosusu koyino mpe kosambela te nga na kokosa bino te ko nyonso prière nasambelaka arriva non surtout so oza na jeune prière oza na jeune oza période moko mabondeli okosambela nyonso mais ezala nyonso te mais arrivaka mpe omona journée mobimba Saint-Esprit atongisi osambela se journée mpe monguna atie baforce ne makasi azokoatake openda na baheure ebele nde nzambe mpe akotia openda kaka akoderange mpo heure nyonso mpe ozalaka kaka na mabondeli nasi tocomprendre sikoyo makambo na ote komona wana elekaki samedi vendredi tozalaki na veille na bakaka veille retraite tozalaki wana na retraite tobondeli na minuit nde tozalaki na bino na minuit bato tolala na bino baveille boyebi tozalaki na bino na minuit na ti vers je crois 4h moins nde toakosisa je crois ezalaki 4h nde toakosilisa prière na biso tobandaki na minuit nde so tose repose mwa mokie mpo tolamuka 6h donc biti mpe nasali video oyo yango wana mpenza mpona esike bino makambo nyonso naloba dea funa explike yango mpo nga mona koma dea kosala effort na bandaka prière avant heure surtout so Saint-Esprit a dérangé nga na banda yango avant heure mpona yebike bitumba moko elingi etelema moso Saint-Esprit a dérangé ne te omona kaka normal nde omona kaka na juste mpe boye nazobana mo mpo mwa 5 minutes areta nzambe limbisa bien si nzambe aolimbisa mimambo baosala kuna si basali deja lelo oyo kosenga bolimbisi wana mpona reta na prière limbisa pome te yeza pome te me nde banguna si basasi o kuna ozomona bandeko na ngai likambo nini nayaki komona naye komona na ndoto na nga ezalaki vraiment ndoto nalali lokwa mpe nde tolala na bebele mwa malili mpe nafiniki kaka nabenga encore die kwete nafinikaki mbala moko wana na retraite ka vendredi oyo toleka eza mpenza likambo témoignage mo ya moto ka ya vendredi oyo nazolota ndoto nazalaki na nzela ntoko ezalaki lokwa ezalaki vraiment ndoto lokwa ndoto te me ndoto naolota nazalaki na nzela nazokende nde na nzela wana namoni namonaki ondire banguna so mpe nde nini nayebi te namonaki bango nga naokendela nga alapres nzambe abandi kosola na nga tozokende neti kokota place moko boye bato ebele toke kokota place yango me nzambe asola na nga na ndoto me nzambe asola na nga alobai na nga boye alobi na nga Deline monguna aza kotelema na kanda nyonso alinga boma basali na nga misato anga boma basali na nga misato do basali na nzambe misato na ville oyo bozali ya Paris na ville oyo bozali do na ville na biso do to baka ba Île-de-France de Paris kaka boye abi na nga monguna alinga boma 3 basali na nga atelemi na kanda nyonso na puissance nyonso abi azoboma bango abi bon abi sikolia ye azoloba bongo mbala mo nazomona bato na bi bangunana nazomona ke bango wana nde bato oyo ye atindi mbala moko bato wana siko mpe bazoya bazali vraimen na force makasi nde bango mpe naokende nzambe siko aexplike nga atelemi makasi monguna abi fo aboma 3 basali na ngai 3 basali na nzambe na ville oyo bozali fa boma bango mpenza lalisa bango ngabi ya sulu wana boma abi moko ya basali wana eza yo abi moko na bango eza yo abi ta mibale bango wana namoni bana mibali moko wana antuka natiaki bango kate soki baza bato nayebi to nini aexplike nga baye mpe baza na baeglize abi atelemi mpo aboma bino abi yo mpe abi moko na bango eza yo donc bino misato atelemi mpo aboma bino tala bato na ye bango wana
tina te bonga bien bato mabe boy bamosi ko tozoya bamosi ko basali wana pe bazwa est-ce que nga nazwi tante na ke ko signaler bango po bato wana déjà si bapusani mbamonga siko na ndoto ngo nazoseka siko naoseka kiekeke naoseka ngabi bango baoyeba te ke nzambe alobi na nga alobi ke me lokwa nga si na signale yo bakoka yo te mo nzambe alobi na nga bongo abi lokwa nga si na signale yo bakoka yo te lokwa nga si na signale yo ke bazoya koboma yo bakoka yo te mpo nga si na signale yo nga siko pele na moni bato wana bandi koseka ezalaki ndoto na bandi koseka nga bitala bazoyeba okoyeba na bango te nzambe esa signale nga bandeko na nga na ndoto nga na olota na moni lokola na koti na lali do na lali place oyo na lali na ndenge na finiki do ekomi sikoyo ndeti réalité ozomona do na ndoto wana siko esali lokola ndeti mbala moko ememi nga mbala moko kaka nde na lali bongo nde sikoyo kolala na lali ekomi lokola ndoto lisusu te ekomi sikoyo nzambe azosignale nga do na ndoto wana de nzambe ezeka bandosola na nga na ndoto ezokontinue tina ndenge nakomi koyoka yango boye nakomi koyoka azoyebisa nga lobi lokwa si na signale yo bakolonga yo te mpo nga si na signale yo deja nga mpe nazoseka nga na biere wana sikoyo na se akweti naoseka nga biere mbala moko namoni bato oyo nazomona na ndoto na nga donc nakoexplike ndeni seigneur sunga nga na explike yango nde bien eza ndenge nini na ndoto na nga mpe nalali mais eza ngam nalali nde nalali bongo nde ka nalati na nde na finiki mais na ndoto na nga mpe nalali esali mpe ke nalali oyo nzambe andoyebisanga na ndoto esali mpe nalali na ndoto wana mpe naoyoka bongo ekomi lokola réalité sikoyo nzambe akomoloba na nga bi lokola nga si na signale oseke eza sikoyo baolonga yo te mais yiboyoka sikoyo point makasi na sali video oyo nzambe abi na nga me milamukela po 6 heures ekuta yo na prière nzambe abi na nga milamukela po 6 heures ekuta yo na prière wana nzambe azoloba nango ndiye na ndoto wana na bandi mpe kolota komona koyoka yango ndiye physiquement ondie physiquement sikoyo na ndoto wana nde nalali malgré na finiki ti kota mutu boye mais sikoyo na finiki ti kota mutu boye mpona éclairage lokola to minde ezalaki place tolali yo na finiki ti kota mutu sikoyo na ndoto na nga nazosentir bato namonaki bazopusa na pembeni esika ngai nalali na réalité boye nga mpe nalali na nga mais nazoloba sikoyo ke nazoseka na se ya kweti wana nazoseka ke bato oyo nga nzambe esasi na lenga bayebi te nzambe esasi na lenga mbamo nzambe alobi na rapide nyonso mais lamuka deja mbangu namoni bango mpe bapusani lamuka deja mbangu mpo 6 heures ekuta o na prière 6 heures ekuta o na prière lamuka mbangu bandeko na nga likamba kokamwa eza lokola nayoki mpenza na réalité boye nalamuki nazwi kaka nini mondeti nafinikaki boye nazwi sikoyo naye nasala ndeti nalongola kweti boye nasanti moto akangi kweti natia boye rie bakangi nalingi sikoyo nyonso sikoyo natomboya sikoyo ata na boye pu motu akangi nayoki mokonzi na bango azoyebisa bango bosala makasi alamuka te ti 6 heures ebeta bosala makasi alamuka te ti 6 heures ebeta mbamo esika naye komona makambo ekomi serie bonde ninga na olamuka nga misina namuki na nga bazokanga nga na sa kweti nalamuka te bangi basani baboma nga ka na sa kweti abafina nga to ndeni me maloba monguna na bango azoloba bosala makasi alamuka te alamuka te 6 heures ebete bango mpe bakangi kaka nga so na tie boye nga funa lamuka na tia boye bakangi nini ondie réalité ekomi nga réalité nabima te na se ya kweti oyo nga nazalaki nga biyo likambo nga sina namuki na nga bozokanga nga na sa kweti nalamuka te nga funa nzambe azoba sala efo nzambe mpe azoloba nzambe mpe azoloba delili lamuka mbangu 6 heures ekuta na prière ye kuna donc non te mamba molimo ezali ndeko na muta koso te
Nzamba zo loba adeli sale fo la muka sale fo 6h écoutons na prière 6h écoutons na prière kuna pe mettre na bango ba bokanga ya la mukate 6h ala mukate pour 6h ebeta bokanga la mukate wana toza na retraite buta monguna vraiment abanga ata sinya makambo asinya makambo obiti asinye bongo asika dépenser ma ba force ebele c'est que ma sali pendant ma force moko Seigneur nde esika nakomi zoba namoni ngam na nde koseka nazoseka nga binga nzambe sasineli nga baolonga nga te ekomi osérieux nakomi na sakoti na nzambe na nga nalamuka pardon nzambe na okolamuka te bakenga natia boye babloke kwete do basimbi nga te me omonika yo finiki boye yo olingo olongola olingolamuka fo banda na kolongola boye do bakangi boye olingo tia ta boye bakangi boye do mama na nga nzambe na bayeba bomanga na sakweti ona olamuka ndenge nini sale effort olamuka nazo force nzambe mpe azolobaka sala makasi zenga binzambe nalamuka ye mpe kuna monguna babokanga ye kaka lamuka te 6h ebeta bandeko na bokoki koimagine te makambo boye fo esalama na vie ya mutu bomoni nga nasalaki video je crois vendredi vendredi to jeudi nayebisaki bino vendredi frère nayebisaki bino nga nalobi bandeko so nasali bavideo ya boye eke video oyo nalobi mamba badon baetoile na biso nde bayibaka soki ka na programme bagene moko boye nazalaka na bitumba bobondela mpo na nga ebimei nga kaka boye ok eza vraiment sérieux nde lobi nango sikoyo elingi eloba na vendredi na toke tolali veye nde sikoyo lobi nango na ntango po tokoma 6h biso moto obondeli makasi modele wana do elingi eloba lokola tobondelaki na minuit tozalaki na priere na minuit tobondeli donc moye batake nga avant 6h eza te donc moye pourquoi kaka fu bazela banalamuka te ti 6h yo moko ozosanti ke nalamuka nabondela kilo na nzoto bakangaka yo bakangi olala batio kilo mpo lamuka tobondela na ba 6h wana mpo bambasala na bango likambo yo omoni biso banzambe tozaka na baproblème bamaladi mikakatano badifficulté ozomona nzambe aloba na nga deli nsala efo olamuka lokwa asini asinyale yo monguna satana mpe kuna azoyebisa bato nde alobi bosala effort bokanga ye alamuka te ti 6h nzambe abisala effort 6h ekuta o na prière adeline sala effort olamuka 6h ekuta o na prière monguna mpe ayebisi bato nde bosala effort bokanga ye alamuka te ti 6h ebeta donc esika bazalaki bayebi ke nga funa alamuka te 6h ebeta basala likambo balingi basala do ezalaki kobomanga nayebi te kobomanga si place so mpe bazwanga bakendanga kuna babomanga nzambe nayebi te wana nzambe atalisi te donc sikoyo eloko nini naye kosala bandeko na nga normalement natia na nga baheure ya réveil ta mosusu 10 minutes avant na baheure nde nasalaka 10 minutes avant réveil sonné sikoyo ya retraite ya 6h nayebi te koma nalongolaki yango ya 6h mokolo moko boye nalongolaki yango sans ko se rendre compte nalongolaki réveil à 6h nayebi te nde nalongolaki yango epuis na remarke ke réveil à 6h ezosone te le na remarkaki réveil à 6h ezosone te mais nandolobaka na ozongisa yango mais par hasard omona olamuki bomoni 6h moins nzambe alamusinga nabondeli mais réveil epende elamusanga su te na 6h wana mais eza nango normal po période moko nalongolaka na ya ba 3h nasalaki expérience nango mais nzambe azalaki toujours kolamusanga soki bitumba yali soki bitumba eza pe te aotika olala na yo soki bitumba yali aolamuso na 3h aolamuso na 3h mpo obondela bandeko na ngai nde sikoyo réveil à 6h ezalaki te oyo ebetaka na 5h50 ezalaki te donc ndenge nazobunda bongo mpona lamuka tokomi deja 6h moins 8 minutes 6h moins 8 minutes nde tolalaka wana na baretraite na biso mo soneri na nga nino réveil na nga elamusaka moko omona ta mosusu mpe omona ya mutu mosusu mpe sone elamusi bino ozomona ezalaka bongo mais nakamwaki jour wana soneri ya mutu moko te esone soneri ya mutu moko te totiaka ngo soti moins 15
soit moins 10 sonera mutu moko te esone bandeko na nga nde nga nazobunda mpona lamuka bazokanga kuna mpe bazoganga maître na bango azoganga bosala effort alamuka te bokangi alamuka te azalaka na pongi azalaka na pongi po 6 heures ebeta nzambe mpe azoganga Adeline sala makasi olamuka 6 heures ekuto na priere sikoyo lokola nzambe alongaka kaka bamo na yoki kandako botikanga nalamuka na kombo na Yesu bamo pu na bwaki sikoyo kweti boy nalamuki boy napema ngabi nzambe nanga natala air boy 6 heures moins 8 minutes 6 heures moins 8 minutes nzambe abi 6 heures ekutanga na priere mbala moko na isi papa dina na msi papa didi bolamuka bato tolamuka tobondea le temps bato basalaka manevre akolamuka le temps papa didi atelema abongisaka bamiko asala bo azongisa bo namoni moins 5 nazwi neti mbamona bandi koprograme YouTube mpona kotisa priere 6 heures natala boye moins 3 minutes ngabi nga mutu nzamba lobi nakuti ukuta na priere natia boye YouTube live ezoboye natia deuxième tour eboyi 6 heures moins 3 minutes nabwaki telefone ngabi nazeli bango te bandeko nanga nazeli te papa didi azobongisa bamiko wana papa didi sala 6 heures ekuta biso na priere namona oyebisa bino nsima mais esimbaki te bazobongisaka 6 heures moins 3 minutes le na bandi mbamona bandi nsambe na liboso na yo limbisanga na mosa masumu papa kota masumu nanga te limbisanga papa soki nakanisaki soki na sapongi nasumukaki papa limbisanga soki mabe moko nayebi no nayebi te limbisanga makila mwana Yesu masiya epetolanga nazala peto liboso na papa petolanga nazala peto liboso na bandi koresite psaume 51 na mutu siko na bakamusu yo psaume 51 bandeko nanga to blokango na mutu na bandi ko resite yango nando resite yango bandande no na bandi resite psaume 51 nzambe ozali motema obotoyokelanga mawa yo ozali motema malongwa masumu nanga sukulanga mpenza mobimba mabe na nge elongwa komisanga motema peme masumu na nge esila so na bandi koresite yango le wana ti 6 heures ebetaki nga ekuti nga na batemps wana namoni mpe kuna ba 6 heures 3 minutes ba 6 heures 3 minutes nde papa Didier namoni abandi kopesa priere 6 heures lokwa mpe ezalaki na YouTube na ngai nakotisa yango eboyaki ezalaki manevre ngabi satan natiki ngabi manevre satan natiki nde nasalaki bongo ozomona yango nabaki nayebisa bino bandeko na nga mpo soki kaka tobandaki priere na 6 heures 5 minutes 3 minutes 5 minutes papa dia bandaki priere wana le temps tobanda na kopambola nzambe merci okomisi biso na 6 heures eboyeboye tobandi na kopambola ye ti tokende na osenga bolimbisi nzambe mabe deja eningaki eya ozomona yango nazoyebisa bino bandeko na nga lero ozobanda priere so oza na retard moni 6 heures eningi banda kobeta banda noka na osenga bolimbisi senga na oka non bolimbisi apres opamboli nzambe eza problème te nde nga na comprendre yango na fo ekuta yo nde na kosenga bolimbisi so oza peto nzambe esalimbisi yo donc c'est ça yo na nge na partager na bandeko nyonso oyo bozolanda nga nzambe azala na biso nzambe amona biso eza vraiment très 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 important kobondela na ba aire à prière mais ba aire mosusu mpe eza problème te nde nalobi kobondela mpe kaka ematisa yo mpe nguya ozomona ekomatisa yo mpe nguya mais na ba aire à prière eza aire de pointe eza oyo monde spirituel etravaillaka eza aire oyo banguna batelemaka mpona koatake biso mpona koprograme mabe moko ekomela biso si deja baprograme na monde spirituel baprograme deja ndenge ekokomela yo soki ekutaki yo na priere atale baprograme ekomela yo te ozomona yango togenaka
oluki journée no moko to 2 jours na semaine ozo gêner na o atoko gêner journée mobimba te osalika de minuit à 18h bien de 6h à 18h nde kaka disponibilité ezali na ndenge yo moko komona jeune prière ezo rendre o makasi po le bakosala o mabe eloko moko esalameli yo neti na 6h yo bondelaki ete esalameli yo le yo okobengana yango otelemeli yango obebisi yango ata na 7h to 8h nguya molimo santo ekokangola po oza na moto oza na moto ya molimo santo oza na nguya ya bajene oyo osalaka ozomona po tojenaka chaque semaine mpona ka ateke oza na bitumba mpona mpe bitumba oyo ekoya ozala makasi nde nalobaka ke soki na molimo soki bapriere eza makasi te bajene eza te na molimo kozala faible omoni le nzambe azoexplike nga lamuka na azoyebisa nga deja poni naza deja pe mutu ya mabondeli nazobondela ezopermettre pe nzambe pe aloba na nga kelamuka aloba na nga kelamuka bon lokwa azoloba na nga na ndoto bonga na yokelaki bongo eza na mutu mosusu oyoki na basine akolamusa o na basine ozomona na sine kaka ozosanti ke olamuka donc faut kolamukaka mpo monguna ayaka kokanga biso tolamuka te nga namonaki yango namoni yango mpe nde ozosanti boye donc na ndoto na nga nazolotaki bakomi place oyo nga nalalaki me nzoka nde bakomi mpe en réalité bakomi mpe place oyo nga nazalaki so moi basala nga mabe eza te mpona minuit deja ekute nga na prière na minuit deja nazalaki bien donc mabe oyo bango bafo basala nga il faut ezalaka 6h to 9h to heure mosusu ozomona donc nzambe aza malamu nzambe alingi biso makambo nga naoloba na bino nayebi te so moto akofonde mpe amakambo boye so mpena seki moto ako nayebi te soki aza na sagesse moko ya niveau ya likolo to ndeni nayebi te eza makambo oyo nga naomona yango nazoya koloba yango na facilité na pete nyonso nazoya koloba kutu nde naoloba ke par rapport baheure ya bapriere makambo oyo nazomonela yango nazokoka mpe akoexplike yango te me bino mo boyebi kaka malgré naloba nanga na desode magina loba nanga na desode nalobi boye na matina kiti na sali boye nazongisi boye ndeko moko akomelenga mais faut klasaka pe ba message okopesa na ordre na classement biso na Deline TV to comprendre na message ata na desode to comprendre ata na desode ndeka na pesi na kiti na matina nazwi boye Saint Esprit aza kati na mutu o aza kati na ba Deline TV aisalaka aklase yango ye moko kati na mutu mutu akomprendre likambo nga mpe namonaka ngo likambo nga mpe namonaka ngo ozomona eza molimo santo c'est ça molimo santo le tosenga nzambe sunganga naloba nzambe ekuta témoigne nga alobi nga aloba bien nzambe abia deli nayebi olobe ayebi oloba makasi yango natika ye alobaka na bato makambo ozomona nzambe aloba na nayebi koloba bo mutu aloba na nayebi koloba te na ondimo te omoma deli yo opesa bamessage kitoko te oklasaka yango te obandi boke bozongisi bokiti omati na ondima o te mpo nzambe esa ndima nga nzambe aloba na nga abi napesa aloba na nga te aloba na mutu aloba na mutu aloba na mutu abika Deline epesameli ye mpo ayebi koloba ozomona kaka na likukuma oyo na kobundabunda kaka boye nazoloba ka esagi naloba nazoluka mpenza ndeti boye nazoluka mpenza ndenge na explike bino makasi me nazokoka ngo te me na pete nazokoarrive mpe omwa peke makambo na naoyeba te ndeni na koexplike ta nazoexplike yango mpe donc eza Saint Esprit molimo santo moto azosala yango ozomona yango bongo nazoexplike bino donc na baheure ya prière donc nge loba na mokuse na mekana koresume ok na baheure ya prière oyo tolobi baheure de pointe wana toza nango seti tokontango na video aliment 1 ezali ke ekutaka biso na prière ekutaka biso si tosengi bolimbisi ekokuta na prière oyebi ke eza na bato ndeko mosusu esanga na église basambelaka bayebisa bango babi te biso oza bana nzambe toya basantu yesu masiasi akufa mpona biso mpo eni tokesenga bolimbisi tokosenga bolimbisi te yo banda na oka na priere moto asenga bolimbisi andimaki aza moto masumu
andimaki aza moto ya masumu biso toya bato ya masumu te so masesa akufaki meme ya masumu na biso yo soki obandi kaka kosambela banda kaka kopambola nzambe ekumisa nzambe papa banda koadore ezonga boye mais somo eza somo soki moto mosusu asala 10 ans na église ya bongo bato wana bavivaka na ngolu ka ya nzambe mpo monguna ayebi ke ye kutu mabondeli emataka nango te donc moko nyonso na olinga nazwa ye na ozwa na ngai ye yango mwa mpe moko aza na ye na bitumba te mpo monguna ayebi ke moko nyonso nazwa ye na ozwa na ngai ye na facilité donc ndenge wana donc yango sikoyo biso tozokende sikoyo na malembe nzambe azotalisa biso ke il faut kobondelaka na aire ya prière mpo ta mosusu tozomona yango nabetela bino moko mosusu ndeko moko boye nayebisaki toa meme don na ye nzambe abali na nga toza meme esprit to meme don nabosani ondeye meme esprit na ye atuninga bime ndenge nga nalotaka na nga mpe makambo ekokisama me nayoka nzambe te na matoi nde yo oloba koyoka nzambe ozoyoka nzambe na motema ozoyoka nzambe boyeboye mikolo kuna omoyoka nzambe na pensée na pensée nayebi te na cerveau na nga ozoyoka nzambe azoloba na kati ezokamwisanga mpe omoni nde tozosambela boyosambe oyoba na kati na o ezoloba na kati ya motu na o cerveau no ezoloba ozomona mingi ezalaka nde matoi ozoyoka na matoi emo mpe motema na kati ya motema mais oyo mikolo ekomi mpe na cerveau nayebi te mais ozoyoka mpenza cerveau no ezoloba na kati na o nde moto aza na kati ya cerveau azoloba boyeboye ozomona donc nzambe ayebi kaka ndenge asalaka aza na kati na biso akoyoka ye na ndenge nyonso nayebi te toyokaki mingi na motema na matoi mais nga mikolo nakomoyoka na cerveau mpe nakomoyoka nzambe mingi mpe na cerveau nabosana akokoloba ata papa dide nao nabeteli yango te mais constant nga moka nasala ozomona yo ozobondela na obo ozobondela oyoka na cerveau no mpe ezoloba no atelemi boyeboye ezoloba no mais na kimia ezoloba na kimia boyeboye omona ozosola ndenge na motu moko aza na kati ya motu nao ozomona osola nde na kimia nyonso kitoko vraiment en tout cas très bien vraiment eza kitoko elengi la osisi puis obi wow osepeli mpe donc voilà eloko na ngai naloba na bubu yango wana donc mpona kosukisa tozala bato oyo prière ekutaka biso na prière aire ya prière ekutaka biso na prière mais tokoki kobondela aire nyonso motema eketinda obondela mais mingi so motema etindi obondela toza ba 13h30 14h nga emo eannonsaka ke aire oyo ezoya fozala na présence ya nzambe ozomona fozala na présence ya nzambe eannonsa yango mais so omoni mpo kozelisa te kotaka na prière na mpo nzambe ayoka prière lere nyonso mpo nde nayebisi bino nabondeli soit na retard na 15h ataki moko esalami mais nga na sentir ngo na 16h to 17h mais nasali nini nabimisi yango nabondeli yango nabimisi yango ozomona nabondeli yango nabimisi yango nazotoka te nabimisi yango naozela 18h te kozela 18h te mpo wana ekomi likambo atake ekomi bitumba bimisa nanu wana ozomona mposi basalaki deja aliso omoni ezobima te ezokoregistre kaka ekomi likambo bondela so makasi 18h bondela bimisa sala mpenza to bapriere oyo tobenga ya autorité no bandi kotelemela bandi obebisa so mpe eza lingo bandi obimisa esprit de mort yango mo tobimisaka baesprit de mort tobimisaka milimo ya maladi tobimisaka yango mpo toyebi te soki batiaki yango deja to batiaki te yango tobimisaka mais mutu oyo ozobondela na yo ozorespecte no aire wana ekutaka na priere toza na nzela toza opianga raison ozomona donc nzambe aza na moko na moko kimia na yesu masiya ezala na bino video oyo eza mibale malheureusement bato mosusu na video mibale lokwaka naza na meme elamba batalaka moko nde video moko nakotiaki kuna eza meme elamba moko ekomi deja soki ba 3000 je crois moko ekomi deja ba 3000 ya numéro 1 numéro 2 eza na ba 1500 ozomona moko ekomi na 3000 vues mais numéro 2 eza na 1500 vues donc bato bazoyeba te ke nakotisaki mpe yango omona ndeti oyo boye nakotisi numéro 1 nazokotisa eza deja na youtube nazokolansa ngo sikoyo oyo ti ekote kozwanga mpe ba 20 minutes
de le temps ozo 600 vidéo oyo ou aliboso ya mibale pe ezana onde ana kati ezana onde ana kati wana mais batu bayeba te malheureusement do batu musu ba oyoka makambo te po ba osuka kana oyo ya première vidéo lokola pe na expliquer te ke na suite ya deuxième vidéo po ekati brusque donc vraiment nzambe kai moko ayebi azana o Saint-Esprit olinga atala pe vidéo o Saint-Esprit sana façon Satan na retard a monango zama mona bino kimia na essence ya ezana moko na moko amen.